Menga na benga libabe te nazo benga ye mababe. Atambola na ba grenade ya mababe. Ozo comprendre atambola na grenade ya mababe. Auti ko sala essai technique ya première libabe auti bombarder na Belgique. Donc première grenade na ya beti na kati ya Belgique wana. Et bomi presque ba musicien nyonso mais moko kanda bimi rescapé en anglais. Donc héritier wata il faut asala attention. Soki azotiaka ka mwana mwasi oyo na entourage na ye. Makambo ya héritier ko avancer te. Yo mona mutu atiki pena mouvement na ye place azalaki. Atiki ango aye pa na yo héritier banino makambo ka sika aye. Mais il faut yeba est-ce que aya na mission ou bien ayaka na voie normale. Aucho finga biso ono biso toza ba papier hygiénique ya héritier. Biso ba papier hygiénique tobo ite. Yo koma balakela otina mwana kozo mwana te. Obotati. Kana mwana nga Joyce Davlin ma fille chérie bisous. Donc yango eza. Yango. Tala siko mukolo na yo azana alliance te. Abala pete. Ape na mwana te atayo mukolo na yo kutu. Mais non, donc hier azoki nde visa ya aéroport ya Belgique. Asoki ka na aéroport ya Belgique azongi. Mawatro, héritier soki amemaki kaka yete. Omoni ka soki ye héritier amemaki yete. Nde ba musicien to ba en États-Unis, lobi ba musicien bazolela na niveau moko mais impossible. Ba musicien bazolela na façon moko e ko persona mawa soko za ba million na poche okabela bango. Donc depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a the boss là. News de Kino, une émission pas comme les autres, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Et déjà, moi, Betty Massengou, votre présentatrice préférée, je suis là pour vous servir, comme je dis tantôt, que vous servir, c'est mon devoir et c'est votre droit, chers fans. Et merci déjà à Papa Daf Moubama pour les images. Salutations déjà à vous, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission. Et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est pour cela je vous ai salué, je vous ai dit bonjour, bonsoir. Merci déjà pour l'attention renouvelée, pour l'attention particulière. Merci pour la confiance que vous me faites. Moi, je suis là juste pour vous servir, pour vous donner le vrai news, les vraies informations, les informations concernant la musique, concernant le théâtre, comme l'actualité nous oblige, chers fans. Je suis avec Ken Piana satellite. Nous allons parler surtout balobi refoulement oyo hein des refoulé artiste musicien ya Hérité Watanabe, Karine Mokonzi oya kendaki longo na ba musicien ya Watana États-Unis et de Chabasana kin awa ba outko refoulé bango pona nini, vous allons savoir dans cette émission. Mais avant d'entrer dans l'émission, permettez-moi d'abord saluer Papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davlin, merci pour les images. Merci à ma maman chérie, maman Cathy Baki Sabalobi, Trésor Mouchi Socrate, boss de boss, Mobala Mbon et Belé na Cape Town, on a papa na Altri, bisous na maman Kuna na Cape Town, moi c'est Trésor Mouchi Socrate, voilà. Tout ça déjà na Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour Betty Masengo, Balobi. Bakenda kine sengo bazongi na mawa
ozo comprendre donc bakendaki na sengo mais au sentir pena que non bazongi na mawa ça veut dire tozana kati émission quoi. Voilà. En tout cas Ken Piana wala nze mwana osaleli Karine Mokonzi osaleli ba musicien hérité Watanabe o ba refoulé bango kuna na États-Unis. En tout cas héritier Watanabe na pesi na Bambo théâtre héritier zande gonabiso héritier za artiste et musicien oyo to soutenaka quand même mais héritier il faut comprendre loko moko kaka na vie ezana batu mususu et ana batu mususu po ezana jeune fille moko boye mikolo ba pesi kombo Libabe mais ngana benga Libabe te nazo benga ye Mababe atambola na ba grenade ya Mababe ozo comprendre atambola na grenade ya Mababe auti ko sala essai technique ya première Libabe auti bombarder ngo na Belgique donc première grenade na ya beti na kati ya Belgique wana et bomi presque ba musicien nyonso mais moko kanda bimi rescapé en anglais donc héritier Wata il faut asala attention soki azotiaka ka mwana mwasi oyo na entourage na ye makambo ya héritier ko avancer te yo osomona mutu atiki pena mouvement na ye place azalaki atiki yango aye pa na yo héritier bandino makambo ka sika aye mais il faut yeba est-ce que aya na mission ou bien ayaka na voie normale auti ofinga biso ono biso toza ba papier hygiénique ya héritier biso ba papier hygiénique toboyi te mais yesikoyo mutu ya Libabe donc fille ya Libabe donc kombo na ye Libabe ozo comprendre donc eza passe ya trop mutu ozo fanda na ba musicien oza na saki ya ba grenade ya Mababe na nzoto ce n'est pas normal Voilà. Siko nyonso wana eza nini bolokela ki bango nde babaka bokoteli bango penza monda butu boloka voyage wana simba te Karine Mokonzi roi afinga ki bino ba papier hygiénique et que ba refouler bango eza nini bon koloba ke non to loki ba tu voyage simba te c'est trop dire omoni eroye même na village moko boy faut lukana no bampaka ya mboka ba mikolo ya mboka wana nde ba yebisa ok non pose la bien na village il faut se comporter boye yo ye mouvement ya héritier okuti bankale bampaka o bafanda na kati ya mouvement bato ba yebi souffrance ya mouvement oye na yo uti et pas fabriquer oye mbala moko s'imposer obandi ko finga bankale ya mboka mais non ça le maraté babiso ko tokita na ba captain boy ba présenter yo nanu okena nu kosenga ba chef ya ba combattant na pardon na nokyo fukami potambola bien mais ata yo moko vraiment est-ce que mwana mwasi wana ko pena ko oser allo ba ke non Ken Piana bazana valeur ya papier hygiénique au moins ateki depuis aloba langage na tika la répondre été mais nzambe na biso azali biso tokendaka pa ba quartier te bazwa ba poussière moko boye ba pesa biso poto masquer ba musicien longi non tokendaka pa ba quartier te héritier zala mayele Watanabe zala mayele parce que mutu mususu ayeka na mission ya konuire mouvement wana héritier Watanabe zala mayele bato mususu baye wana na la team mission spéciale eza ya konuire yo somona pena visa bozwi visa ya États-Unis d'Amérique même visa o anakla leki nango eza même visa bango to bazwaki comment ba refouler mouvement partir ya Belgique bosomona te que il y a un ça ne va pas flou eza makasi flou eza makasi eza nani o amemi flou na kati wana ngo bake amemi flou na kati ezaka Libabe atambo na saki ya Mababe ya bombarder azana ngona nu ebele na osaka azana ngona nu ebele na nzoto mais a bombarder na nu moko nanu asale ces technique ya Mababe a bombarder moko donc héritier azala maele pona nu a utiliser ta DT a utiliser ta 3T donc a bombarder moko ya pamba na Belgique et bomi orchestre mobimba anakle tellement a biki abimi parmi ba rescapé kaka ya guerre. Vous comprenez donc il a sens wana quoi.
En tout cas, merci beaucoup Ken Piana. Vous comprenez que Ken a la vérité par rapport surtout à Makamoto, l'actualité où il y a des refoulés. Karine Mokondi, artiste monsieur Héritier Watanabe. Ken Piana arnaqué abimika rescarpé donc yé à continuer pour bien visa bazwa qui en tout cas ba fan nous na biso eza visa moko eza valable donc ba koki ko refoulé bangoté et surtout Héritier Watanabe il faut visa il fallait qu'il arnaqué les quatre voilà ce que ça il faut visa arnaqué l'équipe comment pena minute arnaqué aux États-Unis Libabe et surtout Ken Piana ndeka ane tolobara news de qui nezara émission à vérité polele na ba information eza na possession na ngai babi que Héritier Watanabe balinga ke betane na mariage moko aux États-Unis kuna et nde ba invita ki bango or fallait azwa vraiment nde zaraba fali pour parce que kende voyage ko betane États-Unis bazwaka abakenda ko visa ya association humanitaire donc ok beta concert na États-Unis mais ya zwa ki visa ya tourisme ya wana ba refoulé bango est-il vrai ou archi faux? Bon visa qui paraté visa pour déplacer na orchestre et ça par rapport à l'occasion au bozui. On s'en comprend. Beaucoup qui dépend de l'occasion, il y a mariage. Beaucoup qui dépend de l'occasion, moussous. Et ça a visa de bêta maki. Visa c'est bêta maki. Le problème est que la biso. Héritier doit comprendre que non, atika quoi associer batu moussous. Nakati la team wana la team est un mouvement moko. Batu bayo keli yango pasi trop. Batu bayo keli yango pasi. Le loyo quand c'est ça libiso plaisir tout le monde a Kunzardo première poto na eba memie yango ya États-Unis tout le monde a Kunzardo ba refoulé et ça la biso passe à trop hein na koya bisayo kaka les mêmes filles to kenda na Afrique du Sud nga na komi après 4 jours aye ba aya baby simboka ba bande luka biso na ba machette to uti Angola muta uti baby savage Angola kaka ye ya États-Unis kutu ya États-Unis talaka mutu mutazo comme na niveau ya kofinga Belgique ke mboka poussière mboka salité ngakutu na sala scale na mboko te mboko bangungi baleki trop mboka neti Belgique ofinga mboka salité mindele wana na habité mindele ngo pe bazara soki ya science occulte soki bazala ndeni esi bayoka ki makambo oloba na avion babi bon comme moi na moi soyo afingi mboko eza salité mboko eza bangungi mboko eza ba poussière bazomo na kanai to zongisa bango kin on s'en comprendre donc ya bandaki déjà koloka déjà voyage na bango kaka na kati avion na kolamuka te mboko eza ngatina Belgique eza ngatina donc mawa trop héritier face azalaka mael. En tout cas, mais quand on a news et tambolara David Loquette, donc merci à nos partenaires en Angaï, on va soutenir Betty Massing, on va soutenir news de Kin, Trésor Mouchi Socrate, Mobalambon Rebelle na Cape Town, Papa na Altri et je pense na champion KMB Norabana na Kenya, David Loquette, merci beaucoup déjà, sans oublier Igwe, donc Blaise Kava, leader, Asana Kin, mais on est Kenya Kalate, Chaleur, salutations, merci na Bamabanga Nanga, Barcelone Mandoule, merci beaucoup déjà. Mais Ken Piana, quand on est tombé à Masolongo, Balobi, Ebele Boyoka Kinde Zoua. Le quoi Karine Poto Libo sozo qui est États-Unis on a beaucoup de là qui ba diabo on trop surtout dans l'air à publier qui pensa visa na on a internet ba misunga et ça là qui est belé par rapport à il y a voyage on a bon koloba ke non mutawa ke la ke zuwa nga vraiment na ko ke la mutuzuwa te na bandande no ke la mutuzuwa pas visa nga na ebaki na makambu na ye ekosuka kaka boye kaka donc yeko toujours na zala na ngote ngaku na sepela ki a trop ba musicien héritier bazu ba visa bo na sepela ki nanga yende ga fezali soki ozui visa ezate ke ofinga batu telaka ye muta a provoquer biso afingi biso na la team de Wata héritier considérera biso comme ba papier hygiénique ata yo moko natikali kosala te mission moko te ke na s'intéresser na makambo ya libabe wana na comprendre te ka bo libabe yango ye moko bo bouffe kende mbala moko démarrage ndata na bi me fio mababe o asalaki na Afrique du Sud libabe o auto sala na nini na Angola po ya tambola na saki pena mababe
Ye pena c'est un libabe pena donc ana sac ya mababe donc partout à quoi il sera moko bouffe grenade bouffe explosé côté à quoi yo mona te ba ministère héritier na Angola bazonga ki ya kopanzana yazana ka soki aloni kaka bouffe jamais moi si oyo avaja na batu wana bazonga ensemble tokenda boye na ba saper na Afrique du Sud obike ba saper bazonga moko nga muta liboso na zonga ye ya mibale ekeko na ndenge na ye bamuze na ozo comprendre donc ezali ndenge na ye eza mababe moko naturel faut aluka basali ya nzambe basukola comment muto kozala bongo comment Angola batu bazongi ya moko ngana no na Afrique du Sud Francis Dibaya aya na ndenge na ye Gabana Basele azonga na ndenge na ye Juvenal Libumu azonga na donc ye jamais que ndana batu ensemble place moko bazongi pe ensemble ya ezala kaka il faut ko panzaneza donc azana mababe moko très profond vraiment de ba mababe moko boye pena kizoki nyati ezak eleki même grenade na puissance on s'en comprendre. Donc, ils ont passé à trop, ye pena il faut aluka nzambe, aluka elongi nzambe, basukolae, il faut basukolae. En tout cas, ils ont vraiment mawa trop. Au moins, on a pensé hérité Watanabe pour concert wana batu bazela qui ont au moins trop. Mais hello mususu, ken piana, voilà. Au moins ils ont billet de vacances, na oti nango sala ba cha ya ba rentrée scolaire ya bana. Yana bana basi msusu bakata bango pe ba trompe ba botaka te. Yo ko imaginez-vous que billet de vacances a rozwango jour nini na mula nini. Wana nani olobe. Abotaka te ana mababe tina libabe landa tina na kati ya trompe. Donc nako bota zo bota te azu mibali nyoso ba ya lukaze zemekota. Donc mababe na nzota mutu partout. Nakozwaze milibabe. Ah bon? Yo so mona te billet de vacances la kisi ke moto aza parent azana bana c'est responsable auti ko somba bakaye ozomona ba pré ba minerval ozo comprendre dans première tranche deuxième nini o sentir que mwana mobile omona oya na moi 3 bana bazotanga na école ozomona ba prix ya ba minerval donc o sentir pena que non un vrai responsable c'est comme ça. Yo comment balakela tina mwana kozwa mwana te. Obotati. Na mwana nga Joyce Davline ma fille chérie bisous. Donc yango eza. Yango. Tala siko mukolo na yo azana alliance te. Abala pete. Ape na mwana te ata yo mukolo na yo kutu. Mais non, c'est grave. Mutozana libabe même itina po. Donc ndenge zawana na yo comprendre longi na ye ya normal kaka ndenge ba refoule yende na yo comprendre na bia nyonso achake zande faux de temps donc na yo comprendre que elongi na mona keza ya lokuta donc ya avion wana photo ya avion wana nde na moni pena comme alala ki na avion azuma ya sukole longi te nde na yo mona be faux de temps ko sakabiso abima azalande boye oza libabe ti face ya malonga ezate. Mais tout ça pourquoi, Ken Piana? Tout ça pourquoi? On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin. Papa chéri à l'obango, et ça adage moro l'obabongo. C'est quoi, yo, nyon soin les anines? Bon, nyon soin les alika que non. Quand le roi finit avec papier hygiénique. Yo ba fingo papier hygiénique, osa valeur à papier hygiénique. Yo kansi bande konanga place ba fandi pena balandi mwana wana pena zoloba. Qui n'a pas valeur ya papier hygiénique. Na bande konanga ba elekela bango kutu fort. Elekela bango fort comment mwana wana akokoma na ba niveau bongo. En plus ozolo ba non ndenge za boye mwana babia tokotala na mouvement oyo soki akova jaka ngamoko ndeza boye nazwi makambo en charge na kofina ye yo siko mutozi makambo en charge ba pesi yo visa ya États-Unis. Mais États-Unis est comme État aéroport à Belgique. Vous comprenez? Donc hier à Zogin de visa il y a aéroport à Belgique. À ce qui est un aéroport à Belgique à Zogin. Mawato. Héritier ce qui a même qui a été. Au moins il a ce qui est héritier même qui était.
nde ba musicien tout ba en États-Unis lobi ba musicien bazolela na niveau moko mais impossible ba musicien bazolela na façon moko et ko persona mawa soko za ba million na poche okabela bango donc eza mawa trop ser nanga Nathalie Neymar na Texas mboka na bino aye na yete bozo biloko bofaki po bombela ke bokaba na bino ser nanga Pauline Lumumba na pesi bambote Adel Diogo bagu danger Adel Diogo donc na pesi bambote à trop na sir batu baza vraiment ebele bazolanda donc Adel Diogo bagu danger ve nanga Jimmy Belaou moi Miradia boule tout puissant Angel Moussoeli Makizembe ve nanga Papi Kelly Rife Kisombe donc batu vraiment oh bolandi tout bambote ebele quoi. Voilà. Comme na biso na suka ken piana mais mutu na ya suka nde ba pesi bango nde ba refoulé ba artiste musicien héritier watana bena Karine Mokonzi donc boza suna droit ya kozonga susukuna te bon kozala na droit ya kozonga kuna ezo dépendre kaka na ambassadeur azwa mutalibabe atika ye abongisaka ba passeport ya bato mususu mais soki ya kozala kaka na liste ata ba changer avion ata bazui Air Ethiopia na Ethiopia pe bazaka refoulé osaka pa condition na bango kozonga ezaka ka mutalibabe akende te yo lingo ba ke héritier alongola alongola Karine Mokonzi pembe na e pour que héritier fa alongola kaka mutalibabe kaka esili po akendo bombarder libabe susu ata na Kenya ata na Maroc akendo bombarder susu talaka BCBG azana cameraman international. En tout cas, merci beaucoup Ken Piana. Alors, to comme na suka poto kabwana, ba fano balandio, ba lingarayo, ba zu déjà information oeza vrai. Oebisi bangoni ni liba suka et puis quelques salutations na numéro à contact. Liloba suka ezalika keno. Biso ba tutofinga magi papier hygiénique. Tozala na esengo na biso ndenge tozalaka chaque jour. Mais ezana mutu mususu o afinga ki biso ba papier hygiénique. Bobenga na ba téléphone abima na ndako na sala ba émission ndenga tambola télé réalité nini siko batami na chambre pourquoi yo muto sala ba émission belé boy abima asala ba émission liloba suka yango wana Rosimbute asele fumu boye bisaye asala ba émission mais asala kaka na elongi o to moneli wana ya sa fo de terre to ana besoin to mona elongi wana siko. Voilà, ça n'est fini, chers fans. C'était la Ken Piana satellite. Babi Marambo yo. Aussi, ça on rend banda qui ont moko. Voilà. Merci beaucoup déjà, chers fans. Et je pense bien cette émission vous a plu. Merci déjà pour l'attention particulière. Moi, Betty Masengu, je vous aime énormément. Trésor Mouchi Socrate, Babi Mobalambon, belé partenaire dans la émission. Papa na Altri, na kata Captain, on a bisou na maman, na bisou qui toro. Moi, c'est Trésor Mouchi Socrate. Voilà donc. Balobi, merci beaucoup déjà na Esther Mumbanda na Colorado wana na quatre États-Unis, maman Emiline Zemba, moi c'est à papa tous Pepele Ambetolo depuis London. Merci beaucoup déjà à papa Daf Moubama, les papas de Joyce Davlin pour les images. Bisous à ma maman chérie, maman Katibaki, sa champion Kayembe depuis Kenya. Noko Abana Igwe Bless Kava depuis Kenya. Merci à Kin. Donc à la torzonga na Kenya kuna. Merci beaucoup na Chaleur, merci infiniment à notre cordon Timothée Piana Serge Bogar Yambinga, notre DT Christian Mbouimbouiwetou et Barcelone Mandou les Chaleurs. Salutations déjà à vous Merline, maman na Serline depuis Kenya. Pour couronner les tours, en tout cas chers fans, merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Rafungindu, notre papa depuis les États-Unis, Congo Promo toujours #1. Voilà, merci et chers fans, d'ici là portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Ciao.